kitoko ba fi ba kenda kuna baleki mwana mwana wakangami na Kevin Bwendenge nini zoka nde Kevin akomo bebisa musala ko pesa ka mwa ya mbongo mokili matata nalobi mwana moso akolinga ta bagazi bawete te akolinga ta mwa star moko asala kombo te na kili akolinga ka Kevin isa pona ni na mituna kapena na mituna eza kozanga choix ou bien eza nzonde Kevin isa lomba tala te apesa tala te Kevin opesa tala te bongo Maya bako ibelo na mbongo et pas Kevin. Ah non, c'est chaud, je suis choquée. Je suis choquée. Kevin dit ça. Bébé, Maya komi lourd. Maya sous niveau na yote. Siko komo mona momi olinga glisser na maboko osani. Po ebike biso basi eloko edoza biso ezala chicon. Mona boyebe ngwe. Moi si tout eloko calme kamomi lokwa mbongo ate. Ata magode za malonga te. Ata magode ya malonga te so pesa ka momi mbongo momi ofanda. To boyeba te bino mibalo boluka ke ngambo asi bakimanga ka pesa ka mbongo mibasi balinga mbongo. Atoza ko nga toza koka so pesa nga mbongo na kotombola na kotuna na hotel. Na ebisa bino so nga mona ngo na braza na bikumu na mona pena fia ndumba pena bimaka na koka ngosi komo ba koka wa beach wana. Papa ngazala koka ba koka wa beach wana. Bande ko soka zo na mobile na hotel mwasi kitoko pembe kolekananga. Soka na mbana tombola ka mobile na yeye moko je vous dis. Tala jeep koka ngo yaka nango libanda bikumu bato bikumu wa fanda na braza boyebi. Tala jeep koka wana yaka nango. Moi moso na sambaka te. Akena ko toka koka na yelo kwa bebe ache awa. Ache awa bakebeta magoda na hotel. Ndo sakana na mbongo Mimi sakana na mbongo Yaya, moi ça linga mbongo. Siko eloko comme ça Kevin sa mbongo bike Maria Tumba alingi mbongo. Pour Maria zala na ye, il faut mbongo. Kevin nango ko yiba, osala kate. Osala ka ki mushteri na yo. Kevin oko yiba. Maria to pese million. Soka bien tromper yo. Nikolo nango relation à distance, a tromper yo kaka. Ako tromper yo kaka. Eza relation à distance. Mbongo kalmaka momi toza ndenge nini pona moni magoda malongo za nango na Kevin ezate Maya mto sala musala makasi po magoda malongo yo koko matate kokate na loba mambo asonga loba vérité yo koko matate magoda malongo na ezate mto sala musala makasi za Maya mto matila kao yo koko matata 30 minutes te pour ça trop munene donc là la cabo Maria mateli Maria mto sala musala c'est qu'elle a droit aussi de manger ton argent elle a droit pour yiba iba obimi dika dans les néa to bi place au hôtel te obima ka Kevin so comme pe Kevin sa ka bo pe to yebi na TikTok ce ko dans maman la mari place la musala makasi il faut pesa ke pe ka mbongo po bozala il faut ibele mbongo po yo pesa ça c'est normal mais aux andes boza toro pour ça la musala moko ba ko sabino te mobala muna sala ke loko te na mbitu Maya Tumba pena ya ko omelia na ba yo pesa makambo $49,000 ndena ya ko confirmer pena ke Maya zakana Kevin pour la Kevin a pesa ke mbongo na ya ko confirmer ngo pena Poma ndaza na mona muluba ko matelo kitoka balusu kitoka pa kiti na ye. Mo Kevin asala bande ko nana biso moni biso to aba fito sala vito kutana mibala ndenge na mobala munene na mbeto asala elote. Mobala munene na mbeto za propriété awa. Boye bisaka na Maria na kitoko na ye wana azangi akozanga jeune garçon. Akozanga jeune garçon ya pasha ya kano ya kitoko ya bombe pe parfait mona poto jika linga Maria Tumba. Bokaisa kozanga na kombo Maria sali. Kevin azakana ye panga complexe pour Kevin azakana kabela ka epe Kevin lo kilo na mbetu pe leki moi sino linga yo moi sino linga nga linga na ngayote o leki kilo ma mto mataka ko sa musala to yo soko sa musala me fo bo sa posho boye o simbi me awa po position que position écartement so sa wilki yo ko sala te ke o matela ma obo me na paiement position Wilkie meilleure position na nga linga meilleure position na nga adoré yango la position Wilkie yo sala na Maya ka boy to mora matelio to apesio sima ya boy ya ndenga boy poso ko lobi o mata position Wilkie koko mata position Wilkie to za trop munene libumu kweya libumu soke kweyi libumu soke comme munene eloko ase wana ko maka boy e ko maka boy muke Suko na yabite ma on ma ku fanga na ki lesbienne na ye mo petoko o mo na vie total na lembi
Non, c'est grave. C'est grave. Mokili, to banga mokili, je vous dis. To banga mokili. Mokili na ba réalité belé. Mokili za ba. Donc Kevin yo moko noza surpoids. Yo moko noza na so que ça la Bible ba ko somba na graisse na yo. Bon moni Kevin, yo moko so que ça Bible ba graisse ba ko bimisa na nzoto na eta ka clinique ko somba sous graisse parce que ça na ba graisse musu ba somba ka ba étudiant ko ba tekela bato. Mais on préfère foutre la momie à Kende. On préfère foutre la mari à Kende. On se soubanga ba boya yo. Hey Kevin. Non mais sérieux, arrêtez hein. Arrêtez de m'écrire là. Sérieux, c'est grave hein. C'est grave hein. Nayebi Sabino, c'est grave, c'est chaud hein. Hey TikToki. TikTok yo. Et non lo bana bino ngalo la vérité. O asilika siliki, o sepeta sepeta lo ba vérité. Ne tu mobile mune lo kwa Isa Kevin so sanini. So que yo matite. Il faut appeler ça Maria Mbongo, il faut y ibela ke mbongo makasa ya opesa pour bafana pour mala minute ma ko zanga mobile olinga ya kombote ba tukuta ba théâtre ya pamba ya saité ba yeba ba ozo mibali ba bengisa bango poto bon Maria mtasala kombote na TikTok boy Kevin azala kana ye pona bazala kaka et Maria zana Kevin tikaka bazala mais Maria zani mobile teke o pasha moko boya kano ya bombe parce que Kevin ko bange comme sala ye bongo a perdre mon mité mon mien ça sali dia combo ndo comme ça comme yibe comme ko yibisa yo so kaza niveau no susute maman papa tika déposer eh ngaka sa kutu ba business class Maria kenda ka boa mi futela ka ye mo ya ko tala yo mte do futaka eh ya en plus moi ça on peut mu kolo na yo na musika o zo soki na 22 ans Kevin ozolukani Kevin ozolukani omoni basa mikolo ya encore so zumo so ya balola on ntako bino basa lo kwa ba Kevin bozade na complexe déjà nzoto na bino donc boa ba genre ba tout monde bozade ya complexe nzoto na biso so kuta ina mutu moko bolo kwa neti ya maîtresse mwana mikonga akolongo no complexe nzoto na la kiso koza bia lingio ndenge oza wana po ali ola kitoko en tout cas Maria c'est à féliciter olingina mwasi mukolo na yo muzo kanga makana na kei na lembi pour aller la kei yo lève soukia yo lève soukia donc la samedi matière asikaye ande na oyela bino so bon moi nga fandi na kiti boss ouais matière eza matière ke visa vrai matière lokutate la matière lokutate bon en passant pour la bateau bola nanga mikolo te boye ba ke rozet kongo sa libala na ekufi boye bango ona lo ba ya mambo solo boye ba ke rozet kongo sa libala ekufi mikolo TikTok libala ya rozet eza ya kokufa boye bango papa ya mobala ya rozet bengani rozet na ndako atie rozet libanda o ba message asuka po boye ba matière oza na TikTok mikolo bozongwe pa nanga pona ebisa ki bino ke soki bolingi bo mona réalité ke rozet ba bengani ndako rozet sala live na fleur wana na simanda kuna yo o sali live na sima fleur na simanda kuna hote rozet libala ekufi likolo ya TikTok eza matière à vrai et à fauté et à vrai Rosette moko sa kana zemi ana zemite. Rosette a sa formation nini a sa Rosette za na mukanda na poto te. Rosette a sans document na poto. Fille capable. Yo muto solo balanga que Ségolène toi tu n'es pas intelligente, quelqu'un peut aller faire la forme. Rosette. La kisanga place oh yo zo ko sa la formation. Snapelenga yo héros na katia salle ya formation place yo zo kende. Moi j'ai eu à faire des formations en Europe. Si tu n'as pas de papier, oh ça formation té. Soit il faut ça formation payant yo moko mi foutre la formation na yo. Puis boko sa banana na TikTok. Boko sa biso. Bon même ça toro. Rosette sans document, fille capable sans document. Na ba longtemps abino ba sans document na poto. Hein? Oh, Rosette elle est partie faire ses bon le banini. Rosette commence elle est partie faire ses études. C'est faux archi faux. Rosette na mobile bazar au bébana. Mobile Rosette bengane Rosette na ndako. On dit ma obo ya ngopoanye za matière. Là Rosette apesera batu baleva ça batu ba matière. Ah, problème ezala rata. Mais na kamone na comme on ba motianga na ba miniature, botianga par-ci par là bon le bête pour na lobili makambo Rosette pas bengane na libale kufi. Libale kufi, fi capable. Na lingi Rosette na biso na asnapele biso ata na kati ya salle d'examen. Oh azo que ça la formation Rosette n'a pas de papier. Rosette a zappé mutu mala muté. Na roya la matière na épée. Oza mukanda te.
ozwi mobali andimi kofanda na ndako sa mukanda ozozwaka mpe zemi tozobotaka te ozwi mobali andimi kofanda na malgré obotaka te malgré ozaki sans document na yo mobali alukeli yo mukanda ya mutu musumu rosita asalaka na mukanda ya mutu boyokanga bien alors faut pas jouer hein na moi lokwa bino bokomo sakana mpo mikolo na tie mwa rando na swe nakomi kokalinga mwa rando na fingaka te mwa rando ekendaka mwa bongo na soigner mwa image nanga bino nakomi mona bokomo sakana nanga fort bolingi na yaka ya mabe makasi mpo na mo bokomo sakana nanga mpo mikolo na doser vous vous remarquez mikolo je un peu dosé je n'insulte plus comme avant nazo finga li susute bosakana nanga te bosakana bato TikTok bokosaka hein fi capable na mona ka Angelica pour ça inga live lobby bosakana ba fia ya TikTok obokosa nga bosakana nanga te nga na tanga intégration na poto. Je connais les lois françaises très bien. Koleka yona Rosette fi capable. Yo zo mukanda na poto te autant intégration te. Moi j'ai étudié l'intégration. Yango mona ngata li kamneni azora photo mutute na salele live. Pour na bien les lois françaises fonctionnaka. Tu comprends? Alors allez, boko kosa bato boko sa akuna. Rosette autant à place morote Rosette na mukanda te. Rosette na mukanda te. Rosette liba le kufi. Mobile a réclamé aux akabien na mobile te bande konanga to zakape na oba tout. Tu n'as pas de papier, tu es irrégulier en Europe. Premièrement, mobile a lingio ka bongo. OK. Aux akapé la place au fanda te mobile a zuyo na ndaku na ye sans document. Sans kobota. Obota kate, oza documenté, oza na un productif. Allez, mobile a zakana bana na ye na ndaku na ye. Yo ya ko gangi la ko sala bango makele yo linga ka bana ya mobile te na ndaku. Mobile pa tali oh musa neni mukanda te mbongo neso ka ke sala mbongo a Rosette mona na kate mobile alobi mbongo a Rosette mona na ka so bolinga nena ya ko sala Rosette analyse no yo sala ile analyse boke bananga ba jeune bino ba soda ya Rosette wana okata live kala te o botelemi mikolo bo sala nga ba live boke bananga ngalinga ba jete ngalinga ba to yo agresser ngate on a intérêt à aller par Rosette la mukika na tondité na opesa live que Rosette libala na ekufi pe ekufite na sala ba je wana te na kosa raté na sala ba je wana te na la tondité matière à lokuta na kosa la mutu likambu na sala mambo wana te alors bo kotsa na ba liste bato buzoba bolinga bo changa wana ngana yaka suna yena likambu na ngai fona confirmer ngwa pona yeko sala live nanga Rosette ana ndako libala te bino tuti bo sala ba live na bino wana bozolo ba live bo bimisa ta voice o Rosette lo batana papat bo bimisa ta voice ke Rosette so na mobile na ye bo bimisa linga voice ezate bo yaka ka sans matière bo yaka sans eloko bo yaka na makelele zanga mutuna makolo Rosette yo fika bo yana matière solo te Rosette libala ekufi bolo bango te point bolo bat libala ekufi mobile bete libanda obota kate oya o tshaka mbali makele na ndako oya ozo obakisi ba sœur na omi balé na ndako mais oza ba problème soki mobile e bana mobile bana ndako tu as un problème mobile moi c'est trop c'est de trop wesh allez bima ça il faut là figene femme seule bienvenue dans le monde de femme seule avec wifi Rosette Kongosa bienvenue dans notre monde. Les femmes seules avec Wi-Fi en Europe. Bissoye. Bon, matière ici dit, Kevin ça est. Jusqu'à ce samedi, si tu ne remets pas l'argent, le lundi, tu me vois. Na mungongo le bongo. Si tu ne remets pas l'argent, le 90 000 €, le lundi, tu me vois. OK? Au monanga. Avec tes voices, ici même sur la toile. On a Isaac Kaba Kozonga te. Bon, je vous laisse, mais Loulou la lingi bino mingi. Le live est fini. Merci de m'avoir donné le temps de m'écouter. Merci Navato Nyoso va finir dans les commentaires. Mais bon, que Ségolène n'a qu'à vraie matière. Ségolène c'est pas une menteuse. OK. Tu n'as une matière. Bon dit ma matière au Ségolène Lubaka parce que n'a un intérêt te ngaza mutu na na to dit na yoko sa mutu likambo. Na sala mambwana te. Donc c'est un peu ça mes loulous, je vous aime beaucoup. La journée, donc bon début de la journée, binonyo so. Ba la muti déjà ba ke misala, ba ke debo. Ba beta magoda ero na mbetu, ba na ba ke misala te papa na ba mama nyoso ba magodi c'est à ero, la pesi bino mbote na mbe. Ngana lela fort, c'est qui ça? Fernanda Mbumba, Monta Mbumba, na lela peu fort ma chérie. Donc
Femme seule avec wifi. Zakaba, je te salue depuis les prisons Makala de Kinshasa. Je vous laisse mes loulous, je suis partie. La vérité, besoin pas Ségolène. So moni nga bataka nga mingi parce que na yaka na ba vérité. So moni batunyo soit Rosette lelo ba opel sa ba live parce que nga na yaka na vérité. So moni ba Angelica ba fille capable ba comme opel. Voilà ça ba toi Rosette, ba GG, voilà ce qu'on ba mi kala ya Rosette Congo ça. So moni ka muto ye alobi li ka moni mi kala na ba comme ko attaquer ye ba ke eza vérité. Boye bango. So bomoni ka mi kala ba comme uta par-ci par là ba comme attaquer muto alo ba mambwana ye ba ke eza vérité. Ezo soit madame na bango. Et ça la bongo. Yango moni fi capable à Télémi Angelica, Télémi ba Céline, ba Courtenay, ba mi kala tout ya Rosette ba Télémi parce que non lo bla mamba Rosette. Mi kolona to tient dans l'actualité Rosette pembeni. Dans l'actualité ya Kevin Issa. Le lundi, je serai là en live pour qu'on puisse savoir nos détails. Je vous aime beaucoup, mes loulous. La journée est finie. Moi, des commentaires, il y a bien ça, au finga, moi, des commentaires, il y a bien dans la live journée, dans le bien. Moi, commentaire. On le va portugais, si, il faut la portugais. Il faut un peu. Nous faut la bain. Entendez? Nous faut la muito. Il faut un peu portugais. Moi aussi, je t'aime fort, active. Matissa Nanoubatu. Qui demande? Ah, t'es à Matissa Batouté. Ils ont kaba ou matate. Ils ont la prive. Nananindi. T'es batou, non, c'est pas ça, il va demander. Ah, naïbi, bango, t'es ba ou matate. Ah, elle enlève dans la Matissa Batou, pas en pambate. Joujou Choco, je t'aime aussi. Ngana Lela, Xavier, je t'aime aussi. Je vous aime aussi. Ségolène, tu es vraiment magnifique. Merci beaucoup. Hey, Yopenani, comment elle s'appelle? Nabosani Kombo, non, j'étais avec toi à Kin, hein? Comment Kombo Bueno? C'est Kapinga, je t'aime aussi. Bon, bisous, mes amours. La journée commence là. Tricia, je t'aime aussi, ma préférée. Tu es aussi ma préférée. Bonne journée à vous. Je vous aime beaucoup. La Ségolène Royale, la plus belle de TikTok. La fille qui a une taille de BBL original. Tant on a ba check wana ngana ba BBL nga eza original. Eza original pour la salisa te mais na taille le quoi bato ba salisa. Bon comprendre ngo siko. Na taille le quoi bato ba salisa BBL mais na salisa te. Donc c'est ça. Je vous laisse. Je vous aime beaucoup. Isaac Kabaka bon le gande mata a ofinga yo mo no mo ozana pe izana pe Isaac Kabaka ba ya solo te o. Izana ngo faux compte. Eza ngo Kabaka ba ya solo te boy bango. Mi mazo 0 le 30. Ah bon, on a sila dia 6 on a produit fini. Voilà produit fini. Eh on commenter comme on est dans live nanga. Tana isa bino ngam na pesa ke makambo yo ke sus. Bozo yo kasumima, bozo yo kae. Eh ya bon commenter comme on est ate. Ah to fula suba yumate. Daddy Michel, je te salue mon yaya. Daddy Michel, je te salue. Daddy Michel, quand tu as salé une vidéo, moi, il faut que tu aies un collage vidéo. Daddy Michel, la salle qui. Bon, remercie à Kabiso, bah, toi, tu as collé la bino, pour te payer sa bino, ma camp. T'as l'ingénieur, yo, kassou, bah, j'aime love, bah, se manifester. Bah, j'aime love, ce bazar, ouais, puis, bah, se manifester. Bon, yo, kassou, mi, ma, actualité, à koyate. Mais, ce qui c'est, Ségolène, il y a fingi, bon, zong, c'est sous la miniature, zong, sous l'actualité. Non, pèse, c'est sous ma embouté. Total, si qu'on a ni vrai star, nan, ni faux star. Star, au cause on a des abonnés, mais actualité n'est. Vrai star et actualité. Au cause de quoi Céline, elle a 170 cas, mais elle a la visibilité. Au sein de la il y a 100 personnes. Ok? Les Cambodgiens ont une visibilité au talama. Vous comprenez? Na cause de la 40 abonnés, mais la visibilité, le quoi, nous donne 1 million d'abonnés. Et ça, les Cambodgiens abonnés, ils ont une visibilité. Vous comprenez? Donc, bis on peut ça visibilité na TikTok. On appelle ça la visibilité. On ligne visibilité à propre on peut ça yo. On ligne visibilité à salité on peut. Na pèse ça visibilité parce que bozo yo kami, bozo bo yanga neni. O yo kami mana mikolo zo yo ka jema kokozo. Na lo bele ka 2 jours awa. Na pèse ça ka balève na ba no lo bele jema kokozo ni 2 jours a. Au moins la zongi suna miacha, zongi suna visibilité. Allez ba puti ba jemi fuanti, ba zu susu, si j'ai rien ko finira ba zonga suna. Oui, ba jemi love na live. Oui, bah, j'aime love dans la live. Bazat, pour actualité, zate. Na kangi actualité. Na kopé, ça soit actualité. Bon, je vous laisse. Je suis partie. La Ségolène, ouais, la folle du TikTok. Je vous laisse, mes loulous. Je vous aime beaucoup. Na lingi bino mingi babone nanga. Na kei. Libo ma na bino TikTok. Mais, alinga bino ka bongo. Na ba
commentaire à ma bene à malam tozaka bongo je vous aime tozana bino santa togotombele balobi Daddy Michel bosala ke lo mobozano ngana kata live Daddy Michel lobi ba influenceuse am suba bima ngana nanga influenceuse te ngana nanga TikTokers ponga sugi ya kofinga na koya ba influenceuse zo bazoluka ba bima bo bima to lembi bilongi mibale na TikTok je mimana maya to lembi bango to komi na poste ya bana mususu ya sika ba bima Bobi misabiso ba influencer mususu ba bima ezo kwa série ya wenge BCBG wenge 4x4 beta po bana mususu ba ko bima ba kofi ba fali ba nani ba fere ba nini toza na posta sikoyo ba tu mususu ba bima bilo ba Poutine c'est bimi ça peut influenceuse moko j'ai bima pe bimi ça peut influenceuse moko ezala ka bon to lembi bino ah TikTok etikali vide soko lingo comme influenceuse ya ko s'imposer to comme influenceuse asika to lembi bilongi mi bale wana et ce qu'on s'absout quand on a babé là bas problème. De ce comme on a pas ce comme influenceuse contacter Daddy Michel, Daddy Michel on peut ça ma cam.